Hello, happy people. Matondo na batali pe balandi ya réflexion. Biso tozali réflexion na yo na nga na biso nyonso. Et puis tozo souhaiter bino ba moment malamu ya été hein. Biso tozali l'été ba congé malamu. Alors, les deux ko solo la les principes naturels. Les principes naturels yango mibeko wana oyo ba koko batikela biso pe ba parents ba na osala. Ce qu'on a génération na biso to sala yango, to tika yango, to ndima yango te, po to salela makambo susu oyo ke to tie ko ndima koleka ba koko. Réflexion na yo ezala pe bien soki opesi biso yango hein, na vidéo tout comme na koloba boye comme ça to partager on a bandeko. Et bando ozala mono lambi maman loba te kotika lutu na kati ya nzungu te. Toilette ndenge toilette wana tokenda ko dégager ma biloko belé ya salité. Okotika porte ya toilette polele te. Ba toilette oyo ezali na kifinuku il faut ko kanga. Na yeba pe kotia ail na toilette. Malgré ail eza désinfectant mais eza pe na tina nango oyo ke totiaka ail. Pona ba milimu, ba esprit, ce qui naza contraire makam na oloba batu nyonso oyo toza na idée oyo contribution vraiment na nango posa. Na lingi na yeba mingi penza oyo na yeba kite. Alors partage na réflexion est très important. Toilette, kotia mungu na toilette et mwana mobali atutaka motute liboka moneti zaka liboka ko tuta liboka pamba te sino to kobela lingundu wana siko na mibali. Et puis eza soso ke bakombaka na butu te sozo komba na butu bakoko bayaka na ba bénédiction tongo okomba ozobenga na bango eza pe ekila siko babiloko wana nyonso to considérer ngo ou bien to considérer ngo te. Et to sala ngo bien ko sala to sala ngo te. Et bandaki ezalaki po to zalaki kovana na ba parents na biso o basaka makambo yo o biso mo to komi ba parents to za susu to sala famille na biso eza makamba ko considérer te. Soko za na problème a mutu il faut ko loba na butu. Omoni ndo kibelela ndo to nyonso ko lota ki oyebi mutu ngo aza vivant aza vivante il faut que ndeko loba na balabala na quartier po nini tango zo loba esprit nyonso oyo yaki ko luka esprit nyonso oyo yaki ko meka eke banango pote yo moni bango bi oyoki bango makamwana nyonso eza pinda bakisi pe hein. Ozobela kosu na yebi mama na biso ozobela kosu en jeune nzungu na moto atie matungula rouge ail feuille de laurier matiti mazuluzulu matiti omela okende hôpital te pondeki ni hôpital ozopesa nga kisi ebikisa ngai mais kisi wana pe yo moko ozolobela nga attention ezali pe na befe nango secondaire ya mabe oyo ekoki kobebisa nga seke kopianga kisi te seke kisi wana eza bien te ozopesa nga so eza na ba effet. Po na yebi mobile na nga na quartier po to uta quartier moko to tanga classe moko na yebi ke ba garçon banda olobaki mundende asala kisi ya minu kisi ya misu azwi matiti po koko na bango koko na nga bokilo ya koko na nga koko ya koko na nga ya bokilo ya kikoko na benge nani abana sa babiloko moka bongo yango to tika makambo wana wapi les principes naturels.